Mwasi moko ya mibuntu kumine na motoba akufi uto le 15 août na bokono ya virus ya Ebola na Nord Kivu et lobi bakonzi ya ekolo Congo démocratique. Kolanda ministère ya santé ezali te bobandi wa bokono basika kasi kaka boye bomonanaka na 2018. Na Tchad, masolo mpona kima ya mboka maye masangisi opposition civile batomboki basusu mpe basoda baye bazali na bokonzi makobanda lobi mercredi et lobi molobeli ya mbula matari Abderrahmane Koulamala. Misala miye misengeli kosila le 20 septembre. Bakonzi ya Brazzaville bakangi pona mwantango moke lingomba ya CFMC mpona kobatela kimia kino bakambi ya lingomba liye bakoyokana elobi mokano wa ministère ya administration territoriale mobimaki le 20 août. Bakambi basusu ba CFMC bazali nsima ya bana ulangi baye balingi ete CFMC ya Kinshasa ezwaka mikano mpona misolomi ya CFMC ya Brazzaville kasi bakambi basusu baboyi. Na États-Unis, président ya kala Donald Trump asengi lundi tribunal epona moto moko ya mayele ya bonsomi pona kotala mikanda FBI ezwaki na bolukiluki na ndako na ye na Floride le 8 août.